tokende ndako ezali te mbula mwini mpona nini papa mpona kosangisa mpona kotonga mpona kolakisa lelo lingomba etongami biso ntango toye tolali na libanda te tolali na kati na ndako oye bato mingi na libanda parce que baplace ezali moke place kutu nanu te yango likambo toyebi mais quand même biso balalisi biso na ndako tokozongisa makanisi epai ya nani epai ya papa Mfumu Alongo na bavile ya minene na bamboka ya mike mike na bacentre ye aza kokende koloba na koloba mpe na kosala lelo yango emonani biso tokobebisa yango te mutamari oyo avandi wana ye aza kulutu papa Mfumu Alongo aboti mwana mwasi apesi kombo ya mama Mwinyi papa Mfumu Mbanza abotaki na ye bana basi me apesi kombo ya mama Mwilu te me ntango ngai abotaki mwana mobali apesi nga kombo ya tata Simoki Mbango bula tubebisa butuvwendi bitubolegana elingi oloba nini mutu awuti mosika paroisse ye abondelaka si batanga résolution ezali boye bie eza boye te bapapa balobaki ete oyo bakolanda matambi na bango wana nde bana eza boye te biso totosi na biso makambo oyo bolobi na lingomba na résolution totosi eloko nga nasengaki ezalaki boye tozongisa lingomba na nzela badosie nyonso batata na mikanda oyo basalaki na 63 bozongisa yango ekozongisa lingomba na nzela bosala réunion RDC kaka te me na Brazzaville na Angola na Europe bakonzi nyonso boya bosala réunion oyo ekobongisa lingomba bozongisa mikanda nyonso ya batata ebani na 63 mpona alobaki ete papa Mfumu Alongo anomaki bakonzi na 63 na Mbanza Ngumu depute soki nakosi les 12 mai papa Bobé alobi les 12 mai 63 na Mbanza Ngumu alors pour totambola bien parce que tomonaki mobulu ekotaki bino bambuta bovandi bosali réunion mokili mobimba bokangi likambo nga natunaki bino 3 fois boyokani toyokani boyokani boyokani tia loboko nga nakamati signature na te pamba te toyokani ndenge tovandele kuna na yaya tolandi nde résolution boyoki malamu to mabe po bolobi tomikitisa biso mpe tomikitisila biso eske bomoni asali lulendo nga nasali lulendo elakisi ete mingi elobami ke bana papa Mfumu Mbanza batiki bango moko kasi lelo soki natali oyo avandi wana nani yaya te me alobi leki lokola baponi nga nasala nini na Kinshasa tovandi balobi ozokende Mbanza Nsanda bango oyo balandi mpona nini tosala mosala bapapa bamonisi biloko ebele partout tomoni ke
ok batongi sikoyo bango batikili biso bolingo mibeko na nini na ntina yango radio yango wana etelemi lokola radio etelemi nga nazokende nkamba me nakowumela te pamba te bandeko na biso moko mwana na bino nakolobela ngo awa asombi television eza deja na Kinshasa alobi biloko mingi ezangi kasi biso ndenge tosalelaka tomonaki yango epai ya batata soki moto asombi eloko oyo ezali ke asombi yango na nkombo ya Lingomba nakoya kotika na maboko na yo eza lisusu ya ngai te me ekomi ya Lingomba toyamba yango bie toboya mwana na bino ndeko na biso ye alobi papa eloko wana nasombi eza ya ngai te mpo namoni baza koseka yo mingi baza koloba makambo mingi me biso tokosala mpona honneur ya eglise kimbangiste ndenge saint denis asalaki asombi aye kotika ntango atiki tomonaki geste ye moko mama moyo amemi coupe bamama mosusu ba bouquet de fleurs papa nani amemi contact baye kolakisa eloko bapapa basengaki yango oyo mpona bapapa bakei nga natikali batinga mokonzi ya Lingomba baye kopesa ngo na maboko na ngai bomonaki mpe bomonaki te esengo mpe esengo te bo bato basali makasi tokotika bango pamba ndenge balobaki te oyo asalisi tike te nzambe akanisila ye ya mingi eza boye te mapamboli ezala tina batata batikilaki biso yango wana tosala misala tina toyeli awa re tosalaka makambo ya pamba non tosalela nzambe na biso na solo bitumba ezali pasi ezali makambo ya ndenge na ndenge kasi tobanga na biso te